Vous avez un bien à rénover. Vous avez un terrain à construire à Kinshasa ou en République démocratique du Congo. Vous avez été escroqué par des personnes ou des sociétés peu scrupuleuses. Vous ne savez pas où aller. Vous ne savez pas comment faire pour mener à bien votre projet. Le cabinet HD Conseil est là pour vous accompagner. Le cabinet HD Conseil vous propose la solution suivante. On vous fait parvenir 3 devis. Vous en choisissez un. Par la suite, la signature est faite entre le client et le cabinet HD Conseil. Nous nous occupons de la mise en effectivité des travaux, le suivi jusqu'à la réalisation totale et la remise des clés. Le cabinet HD Conseil vous garantit le strict respect de votre contrat, le professionnalisme des sociétés exécutantes et la totale transparence du suivi de vos travaux. Nous sommes situés à Paris, France, au 33 rue Colonel Pierre Avia, Paris 15e. Nous sommes joignables au +33 6 62 81 65 49. Notre email cabinet.hdconseil@gmail.com ou sur notre site web www.cabinethdconseil.com. Le cabinet HD Conseil est la solution pour vos travaux et rénovations en République démocratique du Congo. Malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, topé tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso li benga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. Global Soleil Vision, bonjour. Dites, je peux venir faire contrôler ma vue? Quand vous voulez. Et chez Global Soleil Vision, vous pouvez même prendre rendez-vous. Et je vous ferai aussi profiter de nos offres des montures des marques à très bon prix. Vous aurez les choix et des examens à prix abordable. Même pour des lunettes de qualité? Bien sûr, venez nous voir. Justement, mais voilà. Nous avons des montures de toutes marques, en métal et en plastique. Nous avons des verres médicaux de toutes fonctions, des verres minéraux blancs, des verres organiques blancs traités avec anti-reflet. Nous avons des verres minéraux photochromiques pour toutes les unités. Les verres organiques photochromiques traités avec anti-reflet et les verres Blue UV pour toutes les unités. Nous avons aussi les services d'ophtalmologie générale, examen des yeux et d'autres examens approfondis et des produits de qualité pour vos yeux. Nous avons aussi un service de livraison à domicile. Retrouvez-nous sur l'avenue de la Presse numéro 11, commune de la Gombe, référence l'alimentation Kin Marché. Je suis clairvoyant. Puisqu'un désastre peut me surprendre, je dois toujours protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles, ma voiture, mon magasin, mon chantier, la scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle. Misa ya tongo ya lelo ebandi boza ibele liboso ya ba TV na bino bozalaki komituna ya solo sango misa yango ekobana ngonga nini. Effectivement misa ya tongo ya lelo ezali tozali en direct
sango ya lokuta mosusu ebimi na tongo bato ya mitema mabe bandoki bakotisi lokuta mosusu na réseaux sociaux babominga lisusu mbala mibale nakufi lisusu lelo donc na ndenga kokufa oyo za ba 4 fois bato bakoboma kaka na ba réseaux sociaux nakufi nasali crise naza na morgue nakufi te ndenge nazoloba na bino naza na bomoi mpe nazali en direct eza mitema mabe ya bato balongi yo na mosala te balongi yo na misala ya butu te baluki kisi bazwi yo te loko etikali bakosa liwa na yo naza na bomoi kumisa nzambe loba nzambe merci po ozobatela sango mokonzi okobatela pe libota na ye akosala mosala lolenge yo. Merci bozala Kasai, bozala Ngandajika, bozala Mweneditu, bozali na Mbandaka, na Ruchuru, na Masisi, na Goma, na Katanga, na Lualaba, bozala na biso na Congo Central, na pesi bino mbote, bozala na Belgique, tika awa na pesa bino mbote, pour na confiance na fidélité, o bozo koba ko pesa maboko na bosolo na politique, pe na ndeko na bino Israël Mutombo Sango Mokondi, toujours Bakisaka chef de poste, officier de permanence. Je suis un petit monsieur, mais qui a reçu un petit don que Dieu lui a donné. Et bien, nous avons besoin de faire na maboko pote to sa musala. Loku mwezonga na nzambe oya pesi likabo. Lelo la butu na sololi mingi. Sololi mingi na butu na lali te na sololi mwa mingi kasi ndoto ya lelo na bombeli bino mwa muke po na kolota mususu na moi po esangana balaki na pungi ya moi na kolota ba famille ya Rosi Mukendi na pesi bino mbote na lingi bino mingi ba famille ya Kapangala na lingi bino mingi ba famille ya Arma Tungulu na lingi bino mingi ba famille nyonso ba perda batunaka mwena sapu na lingi bino mingi ba famille ya Deshade ba famille ya bato nyonso yo bakufa pona démocratie bakufa pona vérité bakufa pona changement bakufa pote mboka oye bonga un jour na pesi ba famille na bino nyonso mbote milimo na bino epe malakimia bato nyonso bazali ba victime ya injustice na pesi bino mbote na mabota na bino ngai nazali oyo ya bino abunda ki azobunda pe akobunda vérité zaka na besoin énergie te ato tikali yo moko ato tikali kaka yo moko na yo ki moto moko alobi o tikali kaka yo moko oui effectivement na tikali kaka nga moko na vérité bato baza soute na tikali obe ngai moko na vérité vérité boko ko recharger ba énergie po ami bunda po vérité apola na note vérité moko akobunda oza kobanga te soko zo bunda na moto na lobaki lutumba moto loba yango kozala presa ko silisa maloba te ko swane ko umela mikanda nyonso eza yango mikanda nyonso naza nango nyonso nyonso ezali yango yo vanda nde kimia vanda kaka kimia moto akunki azwaka tombe na bitumba te vanda kaka kimia okoyeba nayebaki teke na mboko soko dénoncer eloko ya mabe ekomaka infraction nayebi te une dénonciation en même temps une infraction soko dénoncer bafundi donc na mboko ifito bando opesa information mbule beti elanga ezangi fréon mo ezo mamakasi po frère wana ba information sepelisa bato mais soki okoti na vie ya bato bandi kotala lolenge bango basaleli makambo okoti na gestion ya mboka okoti esika makambo ezotambola te bato basimbi mitu Goliath nini ya telema yo mokonzi ya mapinga oza na ngambo na ngai kolo kumama tozali très bien. Je vais vous lire les informations du jour. Ce qui est vrai, il y a des plaintes de part et d'autre boyoki yango. Je suis constant. Moral les a au zénith. Pas de panique. Faites passer la pression. Soyez calme. Le reste, c'est le travail de Dieu. Nzambe yemo yebi, c'est qu'il va faire. Dieu lui-même sait comment il va s'en sortir.
Mais je sais que Dieu n'a jamais perdu la bataille. J'ai confiance totale en Dieu. Il n'a jamais perdu la bataille. Il a toujours été aux côtés des faibles et des gens qui disent la vérité. Je ne commente pas. Laissons le temps au temps. Israël a fait, Israël il voulait. Non, je ne commente pas. Comme les amis ont choisi le chemin de la justice, je reste confiant en notre justice. Et le reste, c'est le travail de la justice. Moi, je n'ai rien à dire. C'est le travail de la justice. Je n'ai rien à dire. Je vais prendre les informations du jour très rapidement. Je n'ai rien à dire. Le Sénat examine en plénière ce mercredi la loi organique sur la CENI. Éruption de Niragongo, le retour des déplacés à Goma pose la question de la reconstruction. EPST enquête sur l'expoliation de son patrimoine. RDC, la visite du roi des Belges à Kinshasa est reportée à une date ultérieure. SADC, le gouvernement Sama soutient Faustin Luanga, candidat de la RDC au poste de secrétaire exécutif. Procès Rossi Mukendi. Ah, Rossi Wetu, Rossi Wamamou, tu es parti, tu as laissé le combat jeune. Le ministère public fait état de la disparition du dossier. Prochaine audience, le 22 juin. Les peuples gagnent toujours, tu le disais. Affaire carte de crédit. La place des bénéficiaires est à Makala. Ce n'est pas un règlement de compte, a déclaré Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. RDC, suspension des institutions budgétivores avec 131 864 signatures récoltées. Les fonds patriotiques dépassent largement la limite d'une pétition. Sénat, Edi Mundela, seul candidat retenu provisoirement au poste de premier vice-président. RDC, état de siège, plus de 100 millions de francs congolais versés par les sénateurs comme effort de guerre. Félicitations aux sénateurs, félicitations également aux députés pour l'engagement pour soutenir FARDC Bazalina et Sika Bitumba pour combattre la biso, combattre la paix écolo. Nalagaki na bino que nakoyamba ba victime ya patrimoine oyo Kondo Shabani atikaki bana na ye baye komona nga na biro to sololi na bango eloko intéressant ngai ezali blocage na niveau ya justice nde eloko intéressant ngai makambo ya famille c'est un fait privé, ça ne me concerne pas. Et lorsqu'on parle de la justice, je suis intéressé parce que j'ai la mission noble. Il y a qu'à décourager les anti-valeurs et faire la promotion des vraies valeurs. À ce titre, je veux recevoir Moko ya Bana, ya Kulutu Mukubwa Shabani, Oyo Akufa Molibonezo Pemana Kimia, na mwana na ye moko nde tokosolola wapo misusu bavandi kasi tozwi moko po ye aloba na kombo ya libota mobimba na bao bazalia wate. Ndeko mbote na yo. Mbote sango mokonzi. Mbala liboso ya liboso ozoleka na bosolo na politique. Oui. D'abord avant tout kota na masolo ebele kombo na onani. Merci sango mokonzi. Kombo na ngai Shabani Mukubwa Junior. Nazali, l'un des orphelins, il y a feu colonel Mukubwa Shabani Dieudonné, et je suis l'un de ses enfants parmi les 12 enfants que Atiki Nassima a. Très bien. Junior Shabani Mukubwa. Mukubwa. Donc yo apparemment vous avez na kombo papa mobimba. Ya mobimba. Au fait, comment on a solo eza Shabani Mukubwa Dieudonné. Dieudonné. Koloko la papa. Très bien. Babaksa Junior. Babaksa Junior pour ezala ya mwana na ya mukolo. Voilà. Moi différence c'est ça là. Oui. Très bien. Alors pour la première fois, aux Oleka na bosolo tribune munene ndenge aux Oleka wa monde entier baza kolanda yo. Nazana koye. Bando ki bazolanda yo,
justice ezolanda yo bato banose liwa na ngai lokuta baza kolanda yo ba plaignant baza kolanda bato ebele finalement bazolanda yo mais lisolo yali sentiment nino ye nango na bosolo lisolo monaka mosima ba impression na yo d'abord pour na bosolo. En tout cas, ya liboso na lingaki na yeba ndenge na lobela ko mbala liboso na sepela te d'abord ndenge olongwaka na complexe na biso parce que na ekokuta organisation na yo ezali vraiment très bien organisé na bureau et même na ndenge osala ba émission na yo et ya mibale tomatato kita Nicolo na Kinshasa en tout cas osa suivi partout ti na sommet à l'état baza kolanda yo et bazo yo kayo mingi en tout cas. Très bien. Merci beaucoup. Soki bozana moko ya bino azosa mosala bobatela ye. Bobo maete, bobatela liso na bino. Bobatela ye. Nous sommes une équipe. Soki ne fache bi, de a rosiligate pourquoi ya che. Au contraire, nous sommes une équipe. Vous avez déjà vu quelque part moto na moto ezobunda? Jamais. On doit être unis, soudés. Mes avocats ont pris acte. Il y a invitation au parquet à Tindi. Oyo bolandi bino moko na ba réseau ndenge bato bango moko ba se déclarer que bango nde ba plaignant. Invitation moko ye tozui yango en bon uniforme. Collectif ya bavoka na ya bato bakufa na bato baza na bomoi bango nyonso tala molongo na ba étudiant en droit. Balingi ba bimisa matière na parquet. Collectif va décider, le reste, on va se soumettre la conduite na bango. Mais nous sommes prêts à aller en justice, comme j'avais dit, pour avoir dénoncé. C'est le travail d'un journaliste. Travail nous sous-sous-zate. Quand il y a de critiques avec des gens qui n'ont ni qualité, le bana bango, nous avons beaucoup d'amour pour le pauvre. L'amour, il faut en avoir parce que c'est une recommandation divine. Mais le respect maximum pour les imbéciles. Faut pas vous répondre, faut pas le répondre, faut pas vous inquiéter. Restez cohérent, pas des distractions. Restez cohérent, continuez à travailler. Oui, comment on a pour un dossier. Oui, mais ça. Les alaki passent pour un lima. Mais après échange, on a comprendre place nini obiso tokuki qu'on trouvait intérêt à Goyambaye. C'est-à-dire bato ba yebakite tant on a zalaki na Afrique à télévision, na pesi bande ko Afrique mbote. Na longwaka na yaka na Congo Web. Complexe oyo place Congo Web ezalaka yango nde babengaka complexe Chabani. Nde na koma place wana na salaka une année après une année na longwa na ba circonstances obino boyebi je ne reviens pas dans ça. Moi l'essentiel pour moi j'avance. To kenda antenne à un jour to ya na PS TV lelo to na Bosolo TV oyo chaîne biso moko nzambe apesi biso to za osala mona musala. Donc makambo nyonso to kolubawa ezali kotala biloko oyo Mukubu wa Shabani akufa na kati ya biloko wana nde référence ya lopango oyo ya lobi place biso tozalaka ezali ya wana wileri tobeta lisolo po publika yeba tina ni yo ekolukela biso. Oui. Sango mokonzi lisolo na ndenge pe oyebi to bandaka to contactaka déjà na ba mois février parce que to bandaka démarche na ndenge ya justice. Pour la petite histoire, en tout cas, notre père, Shabani Mukubwa, colonel Shabani Mukubwa, est décédé le 23 septembre 2020. Il y a un année où il a koleka. Alors, déjà avant que Azala décédé, notre frère aîné, Oyo Babenge, Baebi Nakumba Shabani Record. Déjà avant que papa Nabiso Azala musicien Baemba. Oyo ba musicien Baemba, Oyo Kolo Congo Web TV. Et puis bato ebele bayebi complexe na biso concession na biso ezara concession ya papa Shabani Mukubwa c'est faut nazo précision lupango place nga na zalaki wana voilà oyo zolo ba wana oui. O nga na yebi ezali ya Shabani Rekoro bayemba to eza papa jamais lupango mobimba ezali ya colonel Shabani Mukubwa Dieu donné nga na yebakite ya solo nengo zolo babato ebele bazali kokanisa ndenge wana tina ba instance ya likolo ya mboka oyo ya na biso abimisa image ya ndenge wana ke complexe wana ezalaka ya ye avandaka na complexe wana afutaka eloko moko te ni ba charge ni ko participer à quoi que ce soit
papa azwaka ezaka lokola oza mwana ya papa lobi bon zwa tiaka mo ba bureau na wana comme ça au lieu que okene refuta ba loyer place mususu tia bureau na place wana. Et c'est ça li que na ba dernière année papa zala ko ya pena lisusu te na complexe wana, alors ça fait que bato ebele ba comment ko kanisa même pas ko kanisa ya na biso lobela ka bato que ezali complexe na ye Gabriel Chabani ba ebi na kombo Chabani record. Et ye azolo barana batu que complexe wana ezalaka ye mais batu nyonso bazali bayebaka colonel Chabani Mukubwa na batu baza pembeni ya famille na batu misu bazala na kati ya concession wana bayebi que ezali ya papa na biso feu colonel Chabani Mukubwa. Mais c'est que nazo banga Kinshasa ezala makambo ebele Kinshasa oso bayebi si oto koyeba te. Yom toujours apprendre ngai. Wana ezali likambo. Est-ce que vous assure makambo papa ezali sûr et certain parce que batu nyonso ya Kinshasa papa na biso colonel Chabani Mukubwa azali mutu asali quand même mingi ayebani mingi na niveau ya armée ayebana ki mingi pe na niveau ya service à maison civile à travailler kakuna batu pe bayebi makambo ya télécommunication parce que complexe wana e bandaka ne makambo ba Motorola ba télécommunication communication satellitaire. L'une des personnes à côté ça ba communication satellitaire na mboko à Zaïre à l'époque ezalaka papa na biso Chabani Mukubwa. Donc yango wana que ezali à 100% ya Chabani Mukubwa ezali te à part mututo asomba un étage ezali maître Matadinenga qui est aussi copropriétaire, il y a un étage, mais le reste à complexe Nengeza Munene, c'est entièrement à notre défunt. Très bien. Bozali na problème après liwa ya papa. Voilà. Problème ya nini? Problème ya héritage. Kokabwaneza na problème. Problème nini penze zotu ngisabino. Oui. La problème ya héritage. En tout cas, webi batobele bako kanisa que ça problème ya héritage, mais je tiens à souligner que entre biso ba héritier tozali 11 en ce moment parce que la 12e azala rapporté disparu. Donc entre les Abunga ça fait un peu plus de 5 ans azala rencontré. Du vivant à papa. Du vivant à papa azala déjà Abungaka. Et alors, héritier, bazan a problème. Tous les héritiers, nous voulons jouir de l'héritage à papa Nabiso Atika. Le problème est que se poser na mutu moko. Notre frère aîné. Expliquez ce qu'il y a solo. Papa du vivant. Si a koufi, problème est comme à niveau ni. Tanda siko li solo penal quoi mataba. Voilà. En tout cas, li solo ango e bandi un peu presque 1 an avant que papa Nabiso akufa. Donc papa Nabiso yaya Nabiso ba bengi na kombo ya Chabani record. Tango amoni que papa Nabiso akomaki maladie et puis ba arriéré ezalaki na ba locataire na complexe Nabiso. Alors tango auti Angola zonga kiawa a lingi a faire signer papa Mukanda que Mukanda na ezoko pesaye ba droit d'entreprendre tout ce que un liquidateur tout ce que quelqu'un peut faire légalement na kombo a papa et aussi de recouvrir ba loyer ya ba arriéré. Papa qui était encore lucide tango amoni ango tango balakisa e Mukanda na papa apesa ordre banda mukoloana que Gabriel Chabani akotaka lisusu te na résidence nae apusa na lisusu te pembeni nae physiquement parce que papa na biso tango amonaka Mukanda wana a comprenaka que intention ya na biso ezali ezoke nepena na ndenga mabe. Alors même physiquement papa na biso alobaka ka pusa na kalisu pembeni te. Biloko akolia o bazalaka ko meka kotinda papa alobaka ba garde bazwaka ba bwaka muto aliaka biloko akolia wana te. Donc papa banga ki intention na ye. Papa a yebaka déjà quelques années avant Kakufa. Papa a yebaka que azana ba habitude moko boya ko s'accaparer na ba biloko ya papa. Et azana ba habitude moko qu'il ne reconnaît pas la réalité des choses parce que na ndenge asi ayaka wana papa pesa ye mwa ba loko afutaka loyer afutaka ba maïté afutaka ba charge ya bâtiment et papa azalaka toujours koluka ke azwa mwa ba responsabilité mais na miso batu papa azalaka koloba ngote donc image ezalaka kobima ke azana ba bureau na ye aza responsable afutaka mais nyonso ba facture nyonso ezali papa mutafutaka ti lelo nazo lobela eza papa mutazai kofuta. Donc, likambango e bandaki déjà avant que papa koufa 1 an avant. Donc, lingo loba que di vivant ya papa toute une année Chabani record ya na bino
papa bengana ye atikala komona lisu papa te. Formellement papa depuis janvier 2020. Papa Zalek Bavandaka, il faut que dire que yé place à Vandi na place papa Bavandi c'est même pas 1 minute à pied. Donc papa a pesaka ordre formel na bagarde na alobaki que Gabi akoki koko tara lisusu te nandako oyo akoki ko poussa na lisusu te. Je vais même plus loin. Tant que papa a piqué ba crise, 2 fois piqué crise, il a été hospitalisé. Une première fois na AG hospital. Papa, on aurait dû laisser un policier en bas et puis bapé sapé ordre na ba médecin na ba garde ya AG que Gabriel Chabani a koki kokota na ko visiter papa te. Et après ça, vers mars, pendant Corona tango était Gobanda, papa a aussi été hospitalisé. Kaka na balaba la place à Vandaka, pembe ni paye à résidence ya Nabiso Gabriel Chabani. Papa a loba qui paye le même ordre. A koki ko poussa na pembe ni nae physiquement te. Parce que intention nae na ba bien ya papa. Et Zalaki, je dirais même une chose. Quand on est en train de conduire papa dans l'hôpital, pendant qu'azo piqué crise nae, l'essentiel ya papa azo lobaka kalika moko. Nazalia wa likolo ya Gabi. C'est Gabi qui veut ma mort. Gabi mutatienga na eta o nga na komio. Bamakamunyo mbeba cher nanga bazali bayoka. Papa azo réclamer. Papa azo loba yango tozo meme na AG hospital. Papa azo loba nazali na eta o likolo ya Gabi. Gabi mutalingi, c'est Gabi qui veut mon butin. Il veut, vous ne comprenez pas, nazo loba na bino, mais tout le monde on sait de calmer papa, besoin karaba soin, tout bapé sa ordre kamata awate na hôpital a poussa na pembenite. Ayaka quand même Gabriel Chabani aye na hôpital wana ligne forcé ke akota. Même l'un des médecins chefs à Zalakawana avait dû intervenir à na chambre à senga papa. Papa lobi non, na lobi bien que hier akoki ko poussa na pembenite, c'est ki mama kamwana tokota la na ndako. Donc ça c'était avant papa na biso akufa. Toye na période ti mukolo papa na biso akufi na septembre de 2020. Tango papa na biso akufi, évidemment biso tozalaka na poto. La majorité des héritiers, donc tous les sauf 3 bazalaki na Kinshasa, tous les restes tozalaki na poto. Tango papa akufi, ya liboso ndeko na biso, yaya na biso Gabriel Chabani azo communiquer na mutu moko te. Les membres de famille à papa bazala sur place na Kinshasa awa ont dû être informés par notre frère au na Canada abengi bango pona loba bango papa kufaki awa na Kinshasa. Donc batwa awa baza informé na mutu Canada. Et yé pendant qu'Azalaki awa en tout cas a bandi kosala ba démarche mais sans compter ni les autres enfants, sans compter même les membres de la famille à papa. Alors, histoire, il y a vraiment ndenge papa nabiso akufa, même Boutouana, je reviendrai sur ça parce que il y a certains faits qui sont un peu très compliqués. Alors, Tokominde na la raison vraiment pour laquelle nae komo nabino, c'est surtout na niveau ya justice. Alors, papa nabiso akufa na septembre 2020. Au mois de juste après c'est en octobre, avant biso tozon a poto tokuna papa. To sengaka conseil de famille, naba avocat, pour que tu désignes un liquidateur. Ya nabiso Gabriel Chabani, atinda ba avocat na ya liboso conseil ya liboso aboye koya. Yami bale atindi ba avocat na e, po na ba lo banabiso, oh non, bino, bouti poto, bolingi bozo ba héritage, boye rapidement, awa, c'est pas africain, bonabo lukaba avocat bazala na conseil de famille, mais frère Nabino a proposé que tout ça la moratorium de gestion pendant les 45 jours avant que la 40e jour. Na moratorium de gestion a lobby que batia ba avocat, 2 cabinets d'avocats plus le gérant et à papa Nabiso qui s'appelle monsieur Monsengo qui était gérant à papa pendant plus de 30 ans. Ti papa Yakikokufa qui continue à administrer et 2 cabinets d'avocats. Un représente tous les autres héritiers et un cabinet représente Yé Gabriel Chabani. Tous les héritiers tondimi, to signé document en moratorium wana, to zu avion to kei. Etikali signature moko kaka Yé Gabriel Chabani. Signature wana toko matina novembre, signature atia pété. Pourquoi Boya participe? Vous avez raison et ça là que yé moko physiquement, Boya participer dans
conseil de famille à Liboso. Ah, mais beaucoup comprendre pourquoi Boyaka ko participer. Tant on a ko expliquer action à Sali après Boyaka ko comprendre pourquoi Zala ko participer te wana. Alors to komi en novembre wana abenga kutu ba avocat o ya yemoko na bureau azolo ba bango ke natinda ka binote bo ke no conclure un accord na kombo na ngai na zo renier yango et puis azui le document place biso to tia ba signature na biso nyonso. Donc, et ça l'a dit que tozali lisusu na moratorium te biso tozape na poto, la situation est un peu donc banité comment ça se passe. Le moratorium on a beau ça qui entre les deux parties à avocat non? Oui oui. Avocat à Bino Koto et na avocat à Chabani. Oui oui. Alors côté avocat à Chabani, ne Chabani a wangani avocat nae. A wangani avocat nae a bengi pe na avocat na biso parce qu'ils sont tous dans le même complexe. Ouais. A bengi pe bango pour les humilier au fait parce que même avocat nae moko ils avaient dit mais mutu akoki ko tinda biso te to kende to conclure un accord et pendant que tozo sala ngo il nous dit que à mandata kabisote. Est-ce que tant à mandata qui bango zeka de bouche à l'oreille il y a eu un document où epesa ki bango procuration monko légalisé par exemple. Oui, en tout cas toyebi que baza ba avocat nae. Ce sont ses conseils. Donc ba travailler nae. Quand ils sont venus dans la réunion, ils se sont prononcés en son nom. En son nom. Ils sont venus, ils sont prononcés en son nom, ils nous ont bien expliqué que bah y a qui surtout que parce qu'ils ont aussi connu notre feu père Chabani Mukubwa. Donc c'était vraiment l'image que non Bino Boza pressé mingi, il faut attendre en africain, vouloir désigner un liquidateur maintenant, Ezali Kamamabe, c'était à peu près ça. Alors, novembre, à Bengani, avocat en Agnoso, et on est dans un vide, dans la période wana. Décembre, ngai na leki na ngai mususu ya kombo ajo to uti Allemagne to décidé que tozonga to s'installer na Kinshasa pour na ba misala na biso moko. Alors, na décembre wana quand on arrive, on se rend compte d'abord que Yana Biso Gabriel Chabani a bengisi le gérant de notre père. Je dois expliquer. Le gérant Otozo Loban, je crois que Yopo Ebaka parce que vous allez en un complexe kuna. Voilà. Monsieur Monsengo. Voilà. Et ça, Monsieur Monsengo, Frédéric Iso. Et Nazolo Baboyaza, le quoi, papa. Il a travaillé avec nous pendant plus de 30 ans. Ok. Papa Nabiso avait une confiance total envers lui. Confiance qu'a fait ça même pas un des héritiers. N'a repé ce exemple, il y a un Abisso Chabani, Gabriel Azarana complexe, ça fait un peu plus de 25 ans maintenant. Même pas une fois papa Tikala ko responsabilisé, soit solo lana ba locataire ou bien percevoir même un seul loyer. Ti nanenge papa e kokufa, papa n'a jamais permis. Mais Muto a fait ça confiance nyonso ana, eza monsieur Monsengo. Donc, papa Zalaga Hermo Avandi Atana Poto ba soins médicaux 6 mois, 7 mois, il est en paix parce que Azalaga Kolobake, Muto Batine la Kangai ezali monsieur Monsengo. Papa Nabiso, avant Kuto Akufa na ba 2016 Tozoko Solola. Aloba la biso pena pole la lobi, mieux vaut na kufa avant, mais Monsengo atikala. Parce que Monsengo mutakola kisabino na complexe wana ndenge zana makamusunga na ebakate mais ya ebinyonso nani akota kaboye nani afuta kaboye ba makamunyonso vous vous remettrez en lui. Il y a même des moments avant di na azolo ba na maman ya biso kisabi na vanda kawana na sepelaka ke nzambe atinela ngai Monsengo je suis en paix. Donc papa siko tokomi na décembre biso toye vers le 14 décembre tokomi awa Toyoki que Yana Biso Gabriel Chabani azoko lobaka partout que il a obtenu un jugement et qu'il y a un liquidateur. Wana tozo yo kango. Tokomi verbe le 25 décembre a bengi le gérant et papa Nabiso a ligné a exigé que abana ko futaka certains paiements. Le gérant a lobina mais basé sur quoi Zoloba on a sina comme liquidateur. Alors mais ndenge no comme liquidateur parce que voilà gérant Zoka moi parce que lui le gérant était là. Le gérant avait pris part na conseil. Oui, na conseil de famille, il avait pris part. Premier conseil. Le liquidateur Azara peut désigner. Voilà parce que dans premier conseil de famille, on lui avait remis, lui confié la gestion. Gérant. Oui, le gérant. Pour une durée. Jusqu'à ce qu'on va trouver un liquidateur. Pour charge. Voilà, et jusqu'à ce qu'on allait lui décharger ça de la manière il y a famille. Donc on lui a confié ça, on lui dit qu'il continue de gérer et une fois qu'il y aura un liquidateur, on va refaire une cérémonie pour qu'il puisse nous le reconfier. Alors, Tokomi en décembre, on a Tozo Yokaraki, il y a un jugement, mais jugement va présenter la bisoté. Entre-temps, en décembre, on a payé un Nabiso Gabriel Chabani à Tindi Batuna résidence, il y a papa Nabiso, pour na ba bandaka ko meka ko bimisa babiloko. Ngai na kuta bango kuna na kati na bimisa bango et puis
bakangaki résidence. Fungola ekenda epa ya ndeko na monsieur Mosengo, mais ya na biso akenda abotola ango. Je peux vous dire que ti lelo ndenge tozali papa na biso banda akufa, ça fait presque un peu plus de 7 mois maintenant, to fungola ndako na été. Ba cérémonie il faut basala na ndenga famille et tout ça na esalemate parce que ya na biso Gabriel Chabani azalaka na fungola na chaîne ekanga ndako papa na biso et azoko se permettre kutu ndako papa ti lelo za okanga ezaya kokangama ndenge bapupolaka ndako ndenge balongolaka biloko moyi ndenge famille ya est-ce que papa tikaki mama moko to ba mama misusu bazate? Non, papa na biso azalaka na abalaka 2 fois, mais ba mama tango akufi il avait déjà divorcé. Donc aye kokufa pour le dire papa avec akufi célibataire mais avec une copine accompagnée qui est dans ces derniers jours. Très bien. Voilà. Donc ndako ndenge ya liawa toloba na terme ba mama moko azate etikala ika na bino bana qui sopkaka biso bino nde bozali ka lokwa héritier pona mama isi bakabwana ki du vivant ya papa. Du vivant ya papa. Alors siko ndako na minute ndo lobi ya na bino. Oyo bato bakanisaka ke ndako oyo ezalaka ya ye zoka yo ozo apprendre biso ke ezalaka ya ye te ye oyo papa benganaka du vivant selon ba dire na une année qui a kokoma na ndako te même l'hôpital papa lo biso ki nazo kufa boye ye ndazo bomanga ya na bino Chabani ndenge ozolo Gabriel Chabani sadi na minito akanga ndako na chaîne et puis akenda na fungola selon yo ozolo. Oui, selon ngai, selon tout le monde au baza proche à famille, selon ba gardien au bazaliana, selon surtout ba travailleur à papa parce que papa Nabiso azalaka un peu ma manière n'est pas trop africain des fois et les plus proches au bazalagi na kota suka c'est son gérant wana, c'est son chauffeur et c'est ses gardes et peut-être copine na yo azalaki na bango et toutes ces personnes là même na katia complexe Nabiso ils sont au courant ya makambo nyonso qui sont alors allons à l'essentiel. Il y a eu première réunion conseil au Bosali pour trouver combien d'un accord il y a ko charger Mosengo azalaki gérant ya papa qui a passé pratiquement plus de 30 ans avec lui. Yende a assuré d'abord, a expédier va faire courante jusqu'à ce que conseil Moussoué Salama beau désigner liquidateur officiellement dans ensemble ne beau décharger. Très bien. Alors et après avant beaucoup on a deuxième conseil justement pour retrouver qui sera les liquidateurs finalement vous allez désigner Chabani selon va dire Nayo record ne a créer manœuvre. Voilà. C'est-à-dire, manœuvre on va créer une. Donc, oyo aye ko créer, c'est que Nassima a utilisé document oyo na lobaki moratorium. To signaka toutes les signatures, il y en a premier conseil wana. Azui yango a kei sikoyo ko se faire obtenir un jugement qui lui confirmait en tant que liquidateur. À qu'est-ce qu'on a justice? La justice siko, na tribunal de grande instance ya Gombe. Et jugement wana azui donc à salaka requête le 30 novembre pour n'aba PC jugement wana. Et Sango Mokondi, c'est vraiment ce jugement qui est la pièce maîtresse à va problème nyonso ezo Salem en ce moment. Webi okoki komeka kotanga dans un jugement. Donc le numéro du jugement c'est RPNC 46 842. Nakata jugement wana bazoko loba bien que papa Nabiso donc sur un paragraphe au-dessus balobi papa Nabiso Chabani Mukuba Dieudonné est décédé le 30 septembre 2000 le 23 septembre 2020 à Kinshasa. Plus tard, on dit, en vue d'organiser sa succession, le conseil de famille a en date du 23 septembre 2020, le même jour, désigné ce dernier en qualité de liquidateur. Donc, désigné Gabriel Chabani, le même jour, totalité. Il n'y a que 3 héritiers qui étaient ici. Vous êtes au total nombre de 12. Au nombre de 12. Voilà. Et en plus de ça, la famille Koutou, il y a papa Koutou, n'est même pas encore babandi Koutou Matanga normalement. Le même jour, wana, qu'on lui désigne liquidateur. Au pays plus bas, dans le même jugement, wana, ils disent que dans le cas sous examen, le tribunal fait observer qu'au cours du conseil de famille tenu le 26 septembre 2020. Contradiction. Suko est commis le 26 septembre. Et le 23 est commis le 26. Le 23 est le même jour, voilà. Le 26 c'est pour ça. Même si c'était 3 jours après ou même si c'était le même jour, Ezali toujours faux. Alors, Bakei et Balobi, plus tard, ce qui est pire, c'est que dans les pièces qui ont été déposées pour obtenir, c'est un jugement qui a été obtenu, un jugement gracieux, comme ils disent. Pour obtenir ce jugement, ils disent qu'il y a des pièces qui ont été déposées. Ils disent bien que notre frère Gabriel Chabani a été nommé liquidateur par ses frères sous PV.
On parle de PV, mais dans les pièces qui ont été déposées, il n'y a pas de PV. Tokendeki jusque chez le greffier, pour nato kendekozwa, ba pièce qui avait été déposée avec ça. Nakati ya pièce wana ba déposa certificat de cause de décès, et puis une attestation, de non-appel, et, et puis une composition familiale, et la copie de la composition familiale. C'est ça que Batika. Mais dans le jugement, on parle d'un PV, mais il n'a pas été laissé. Donc, Tobandi, place wana. Et le jugement en question n'a jamais été signifié à qui que ce soit. Ni à aucun héritier, ni à personne, mais notre frère le brandissait. Tokomine en janvier 2021. Notre frère a bengisi le gérant, Papa Monsengo, dans son bureau. Alobine ngai na komi liquidateur, à l'acquis le jugement, à PCT, mais à l'acquis c'est kaka. Alobi na e kende na banque, bimisambongo o etia, parce que le gérant, tant que papa Koufaki, il avait ouvert un compte pour na alojaka, ba loyer ou azaï ko percevoir, en attendant que, ba héritier bisonyon soto zalawana. Alors, le gérant qui lui dit, mais ngai na kene kozwambong wana ndenge nini, parce que tu n'es pas liquidateur, o ngai na zana jugement kene kozwa. Il le séquestre na bureau na e. Heureusement que le Akangi gérant a séquestré na bureau na e. Et le temps j'ai abîmé moi mon kei pour na seka bengana ni gérant avait son téléphone ne abengi biso netoye siko tozoya vers le complexe. Tant bayoki ke tozoya wana allait abîmer si le gérant parce que le gérant a bengi ba frère na biso msupe wa sarana poto. Et abimisi alobine abima. Nde tant to mon le gérant to bine non. Jugement tozo oyoka yoka ngo sango meto mona ngote. Autant mieux to kene na tribunal to kene luka na greffier. Nde to kei to lever en haut en copie, je crois copie libre comme ils disent. To komi to zui jugement en haut, to bandi kota la babiloko dont je vous ai relevé wana na biso moko on n'y croyait pas que comment institution de justice parce que je dois rappeler que loi ya Congo ya lelo ezali que même ceux qui Moutou, Azali, par exemple, est né, il ne peut pas directement être confirmé liquidateur. Il faut que famille, donc bah, héritier, Msoussouba nommé ou bien bah, confirmé qu'Aza liquidateur. Il faut un PV pour ça. En dehors de cela, on ne part qu'obtenir un jugement gracieux à Boué si le défunt a laissé des mineurs ou bien des gens qui sont dépourvus de capacité mentale. C'est là où vous pouvez aller demander, bah, confirmer Moutouboé. C'est vrai que dans Congo Mikolo, avec plusieurs dérives et commis, bah, tout quand ils ont un PV de conseil de famille, bah, comment quand même quand même confirmer en haut par un jugement. Alors, ndé azwaki jugement wana, toye komona, qu'il y avait effectivement un jugement. Totali n'a pas parti, on s'est dit, bon, il doit être attaqué. Ok? Jugement, il doit être attaqué. On a fait une tierce opposition et aussi on a demandé la désignation d'un liquidateur judiciaire, mais avec pour mesure conservatoire de suspendre ce dit jugement. Donc on a, juste une parenthèse pour vous dire, le 30 novembre, notre frère Gabriel Chabani, qui écrit à Monsieur Monsengo, pour lui dire, le gérant. Le gérant de papa. Voilà. Pour lui dire que, à ma qualité d'aîné de la succession du feu Chabani Moukouboua, et en attendant qu'un liquidateur soit désigné pour poser des actes quant à cette succession, hein, je vous instruis par la présence de recevoir au préalable mon quitus formel pour tout acte de gestion qui viendrait à se poser et de me dresser dans les plus brefs délais l'état le lieu du patrimoine de feu notre père qui relève directement de votre gestion. Comment Moutoko otine la moutou une lettre de 30 novembre ozokolo yo moutuke ba nomaka ba désignaka au liquidateur le 23 soit le 23 soit le 26 mais yo un mois après novembre tu écris une lettre pour bien dire en attendant qu'on désigne un liquidateur. Donc je comprends ici. C'est-à-dire la lettre ici ils ont expliqué adresse ya Chabani, record votre grand frère, Azali ko adressé, pas ya gérant ya papa. Voilà. Kolobanaye que en attendant va désigner liquidateur. En attendant. C'est-à-dire dans l'esprit à lettre jusqu'à présent liquidateur Azali désigné. On est dans la date le 30 novembre 2020. Or, les 20 et les 26. Le 23 et le 26 septembre. Chabani Awa. Chabani record, oui. Dans le justice, dans le jugement, Oyo est commissaire liquidateur. Voilà. Na badat wana bien avant. Voilà. Alors que plus tard, Yemorazo Lobela en attendant. En attendant. C'est-à-dire jusque là,
Je comprends l'esprit. Donc, to komi en janvier, to attaqué jugement oyo. Mais entre-temps, pendant que tozo attaqué en la justice, y a un abisso abani opposé acte. Je tiens aussi à signaler parce que on voulait l'attaquer pour faux et usage de faux. Non seulement signature nabisso ana usurpation, mais il y avait la pièce maîtresse qu'on devrait utiliser. Il y a l'Ikamouya, certificat de cause de décès à Papa Nabiso. Je dois revenir un peu sur la nuit où Papa Nabiso a Koufa. C'est dans des circonstances qui sont pas encore très claires en ce moment. C'est là. Biso nestoyebi que Papa Koufa na mort naturelle. Tant il y a bandi ko expliquer biso. Likambo famille omoni bana batu yo kolobani bangonde bakolo papa. Biso tozalaka te pe toyebi te. Mutazolo ba makambo tata na bango. Eza pe droit na ye. Nga sikoyo na kotia liloba nini? Zela nazozongela yo pour expliquer biso certificat de décès papa akufa na circonstance fongola matoyo yoka kisasa oyo eza na makambo ebele kisasa ozo mono eza na makambo ebele jeune moko banda ko expliquer nga kala je me souviens avant libona so na jeune ça n'a rien à voir avec ça jeune moko ibsinga bi obi que fait biso de tous araboye to créer un moi aspect pour toi attirer bateau. Mais si vous arrivez à la Tchézemi, vous êtes obligé d'expliquer la vérité. Pour une place, vous n'avez pas oncle, vous n'avez pas la bisote. Quand ça le voit, vous avez un cousin. La vérité, vous avez un voilà, jeune, ça n'a rien à voir avec ces dossiers. Ne maintenez pas rigueur. Oh, il voulait marier. Je ne suis pas là-bas. On va prendre message à gouverneur, il y a ville à Kinshasa, Gentini Ngobila, suite à la 3e vague à Covid-19. Ba leader d'opinion, to sensibiliser bateau. Malade des ako boma pesa solo. Ba leader d'opinion, ba influenceur, to Coca-Cola bana bateau, to zala ba modèle. Même bateau belé ba reprocha ki ngai na bateau apoto, ceux qui nazala ba descente mingi na zola ta cash nete, boza na raison. Et belé boza na ba raison. Na ndimi penza erreur wana na kobongisa pote ngai moko pe bisika na kozala bato bazali pona mi batela pena batela ba oyo ngai na lata masque boza na raison na pesi bino raison bolimbisa nga na likambo wana na kolata masque na kosala yango na moni mabe nango. On va prendre le message à Gentili Ngobila. On va prendre aussi le constat sur l'insalubrité dans les places touristiques à Kinshasa. Ba place au batia biso so ya wezaka place à tourisme place oyo ba touriste bako utalibanda tout comme biso toko ke visiter mais tani nezali lelo on va parler un peu de ça toujours ko kaya commune ya Gombe. On va faire le constat autour de ça, mais je voulais dire quelque chose. Première dame de la République que je salue en passant avec beaucoup de courage a apporté soutien na ye tant soit peu à ba sinistré Oyo, Yagoma. Oyebi que volcan est frappé, va te belé plus de 500 000 bapanzanaki. Ngai moko Israël moto. Na bandeko ba journaliste belé, na ba homme politique to beleli, to lobi ba congolais et sengeli to assister bango. Na lobaka kutu soki transco o mokonzi mboka yo yaki nango. O pesa kinda mona ba province. Na ba déplacement boato ezalaki 20 ou 30 et nga ko facilité ata ko tonda batonyo sauté mais quelques personnes allaient bénéficier de ça. Ya mona sengaki na ba province ko la ba Isiro ba Otuwele ba Bujimai donc tolo ba Kasai ba Goma ba Nord Kivu tout ça to meka ko zo ba transco ndambo ezali to tindela pe bato ba alikuna. Et puis ça ki biso passe to mona bande ko na biso ba congolais ba katsaka Rwanda alors que boyebi sentiment to ko bomba image te mais biso na Rwanda to amala monter. Toko sala hypocrisie te nzela o lokoti mbongo kozonga omba lebele na likanisi ko lokota lisusu menzelo barata on aliwo kozonga te tozala ba bon souvenir ya Rwanda te mais bande ko na biso quand même jour la likambo bakimaki na Rwanda po bali ya moi lipa po bazala moi mala kasi tozui ba don ezo uta de partout. Moïse Katumbi a donné na gona ye plus de $86 000 pe azo continuer kozwa mbongo pona kosunga bato bazana Goma. Tomoni pe bato ndenge na ndenge lokola ba député ba bimisi ba mbongo
tolobaki congolais nyonso asunga prière moko kutu basala ki liboso a stade liboso ya palais du peuple justement pour na soutenir bagoma bato ba pesa po bandeko na biso bazako siko première dame azui l'eau important ya ba vivre frais important ba dépôt ya ba dépôt ba tie biloko pote ba congolais bandeko na biso ba étranger te rwandais te burundais te congolais mosusu alia ba tie yango naza la confiance dans le mouvement citoyen. Loucha, Filimbi, les autres là, je connais le mouvement citoyen. Bango qui sont responsables. Je connais ces gens. Nazolo Bawa, sans père Naza la contredit, je cite même Carbone Beni, qui est un frère à moi encore de l'église, un homme très correct. Nazolo Lagana Bango, je sais comment il communique. Mais une attaque gratuite de rien. Un groupe de gens qui se disent que Bazali Batouya Loucha. On suit ces éléments et à tout à l'heure on répond. À tantôt. Quinoises et Quinois. La République démocratique du Congo est touchée par la 3e vague de la pandémie à Covid-19 avec la ville de Kinshasa comme épicentre de cette maladie. Le ministère national de la Santé publique a alerté dans son message des jeudi 3 juin dernier sur une augmentation exponentielle des cas de Covid-19 dans notre pays et plus particulièrement dans la ville de Kinshasa. Depuis le début de l'épidémie, déclaré le 10 mars 2020, le cumul est de 23 468 cas confirmés pour la ville de Kinshasa. Cette 3e vague, causée par des variants indiens et sud-africains, s'avère dangereuse et touche déjà des familles à Kinshasa. Au regard du dernier bulletin de la situation sanitaire fournie par la coordination des prises en charge des personnes atteintes de Covid-19 à la République démocratique du Congo, les services compétents confirment que la situation épidémiologique est entrée dans une phase alarmante depuis le mois de mai. Et la moyenne des cas par jour a quadruplé. Quinoises et Quinois. Je souhaitais, comme je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, depuis le début de la crise sanitaire dans notre ville, m'adresser à vous afin de vous réitérer tout mon soutien. Vous avez été combatifs et coopératifs, je vous en remercie. Les temps sont durs pour la plupart d'entre nous. L'inquiétude provoquée par le coronavirus lamine notre morale. C'est bien entendu notre santé qui est au centre de nos préoccupations. C'est pourquoi nous sommes tous tenus à sauver plus de 15 millions de vies dans notre ville. Ainsi, je vous exhorte à la stricte observance des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires pour limiter la propagation de la pandémie. Les lavages réguliers de mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Le port correct et obligatoire des masques dans le lieu public, dans les taxis et transports en commun. La prise des températures avant l'accès en des lieux publics. La distanciation physique. L'interdiction des activités publiques comme le marche public, les productions artistiques et les kermesses. Les cérémonies festives et les réunions de plus de 20 personnes. Les compétitions sportives se font à huis clos. Les transports des dépouilles mortelles directement de la morgue au lieu d'inhumation sans veillée mortuaire. Le fonctionnement des églises avec strict respect des gestes barrières. La circulation pendant le couvre-feu de personnes munies de l'autorisation spéciale de l'autorité provinciale, à l'exception, bien entendu, des personnes se trouvant dans la situation d'urgence sanitaire. J'instruis à cet égard le commissaire provincial de la police nationale congolaise à assurer le contrôle strict des présentes mesures. Quinoises et Quinois. En attendant l'annonce éventuelle de mesures complémentaires par le gouvernement national, je vous exhorte à respecter le couvre-feu
instauré par le président de la République, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui va de 22h à 4h du matin. Que Dieu nous protège tous, que vive la ville de Kinshasa. Je vous remercie. La commune de la Gombe à Kinshasa, c'est là que tout se passe. La politique, l'économie et tant d'autres choses. Sur moins de 30 km² se joue un pan du destin de la République démocratique du Congo. Considérée comme miroir de la ville-province de Kinshasa, cette municipalité contient quelques espaces touristiques construits comme des lieux de repos où les gens viennent pour se détendre et prendre des photos. À ces endroits, le constat est très décevant sur ces différents espaces qui sont abandonnés à leur triste sort à ce jour. Pas d'entretien, on retrouve les sachets d'eau pure, les bouteilles en plastique ainsi que d'autres ordures partout sur les pavés et sur le gazon comme on peut le voir à travers ces images. Le cas de la gare centrale où le jeu d'eau à l'intérieur est devenu un bac à ordures. Les baffes et quelques lampadaires ne fonctionnent plus. Ce même constat est effectué à la place des évolués. Ici également, c'est le décombre. À cet endroit, l'on trouve des déchets partout, voire des immondices, alors que ces lieux faisaient autrefois la beauté de la capitale et actuellement sont devenus de places des photographes et des espaces de jeux de voitures pour enfants. À l'époque de l'ancien Premier ministre, Augustin Matata Ponyo, ces lieux étaient entretenus, propres et reposants où l'on pouvait visiter avec un air jovial. La négligence de l'entretien de ces espaces inquiète plus d'un au pays. Les autorités compétentes doivent s'impliquer pour redorer le blason terni de ces espaces jadis qui faisaient la beauté de la ville. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a annoncé le jeudi 3 juin la troisième vague de la pandémie de Covid-19. Le patron de la santé publique a évoqué les cas importés de l'étranger, surtout avec l'apparition de nouveaux variants de la pandémie. Il note aussi le relâchement dans l'observation de mesures barrières face à cette recrudescence de nombre de nouvelles personnes contaminées par le coronavirus en République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait savoir qu'il va prendre de nouvelles mesures pour juguler la propension de ces troisièmes vagues. Depuis, le tenacier de Bar et certains hommes des dieux craignent une seconde fermeture des églises. À Matongé, par exemple, Trésor Lomboto, tenacier de cet espace, explique le méfait d'une probable fermeture de Bar. Ces derniers temps, personne n'est sans ignorer que notre économie, je ne sais pas, ça ne tient plus. Et si les autorités veulent encore prendre la décision par rapport aux troisième vague, je ne trouve pas vraiment nécessaire parce que la population vit dans un moment précaire à tel point fermer encore des églises, des bars, je ne sais pas. Mais quant à moi, j'estime que la fermeture des bars, tout ça, ça ne résoudra pas vraiment le problème. Sentant la fermeture des églises proches, le pasteur Serge David Koumbi, responsable de l'église Kabold Church, pense qu'en lieu et place de fermer les églises et autres activités, les autorités compétentes devraient plutôt renforcer le respect de gestes barrières. Je ne pense pas qu'en fermant des églises, on va empêcher les gens dans nos marchés, Zando, Gambela, de se connaître. Je ne pense pas. Je trouve plutôt, la piste que moi je peux proposer, c'est de renforcer de mesures barrières, de renforcer parce qu'il y a eu relâchement, il y a eu négligence depuis un certain temps. Si le gouvernement avec la police peut aider, je préfère même qu'on puisse mettre des amendes, comme on a fait autrefois. Si vous ne portez pas votre masque, vous avez 5 000 francs d'amende. Je préfère, si on peut rentrer dans ça, et puis observer s'il y a toujours l'augmentation de cas de Covid. Là, on peut passer à la fermeture. Un des Kinois rencontrés dans les rues de Kinshasa craint les conséquences qui découleront de cette décision. Oza mo facilitaire lukamwe lamba iba o bazana mo ba charge ba bana mo belé bazana facilitaire au sala yango so que essayer que ba kanga lisusu ba na neto lukaba koto et au sala moi ko vraiment te fait ça bien te.
Rappelons par ailleurs que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention avait annoncé la survenue de la troisième vague de la COVID-19 avec comme épicentre de la maladie Euta France, Euta Kenya, ndenge président wana Kenya, pe si tu Euta Rwanda. Mais ta sœur, première dame, a estimé qu'il fallait donner quelque chose pour na bano baza côté pe oyo ki yango mabe. Obandi pe ko attaquer don wana. Non. Ba vrai loucha bazo continuer ko sala mosala ti lelo, vrai film bazo continuer ko sala mosala ti lelo. Ba loucha ya lukuta oyo baza ba loucha te. Ba kozwa place na opinion te. Po ya solo bazali. Loucha ya solo, ba esha ya solo, film ya solo bazali ba osala pe mosala ki toko. Ba ko dénoncer, ba ko soutenir en même temps. So makambo sala mi malam ba lobby, so makambo sala mi be ba lobby. Là so soutenir ba mouvement citoyen wana nyonso. Pour moi-même, je fais partie à ba mouvement citoyen wana. Très bien. Première dame, félicitations pour la geste. Aux modèles pour que Bissot peut comment influencer tout quoi ça quelque chose. Congolais nous a soutenir. Ce que vous avez fait ce que nous appelons vivre pour les autres. Bato bazana passe. Yesu akoloba nazalaki na passe yaki kotala ngaite passe yango pe opesi bango ya kolia. Opesi bango ya komela. Un petit monsieur ou un groupe d'individus qui se disent congolais, bango il faut pas boya likabo yo opesi. Pona ba congolais opesi ba payate. Faut za monter à mabe. Monter mabe ya sikana sachet na obasalela na nte. Junior Shabani Mukubwa, Dieu donné. Oui. Ndoya papa. Fallait papa zala. Tande bozonyo kwa malelo so papa zala ki. Ndelinga kozala bien. Mais à lobby mingi avant kende. Circonstance à papa. Yaliwana. En tout cas, circonstance à papa, donc, to comme une étape pour na janvier, ou attend to découvrir jugement nae et tout, on a décidé que toi attaquer en gros, donc, avec deux actions, pour n'a suspendre en gros. Et la troisième action, to memele, et c'était du côté pénal, du point de vue, faux et usage de faux. Mais nakatiwana, il y avait une pièce maîtresse pour Nabiso dans ce qu'on avait apporté, et on s'est stoppé. Parce que il y a un certificat de cause de décès qui a été délivré par la clinique présidentielle de l'Union africaine. Donc, clinique et à président. Des certificats de cause de décès à Papa Nabiso et Bimakuna. Alors, Biso, voilà, et place net au Tomi Tuna. Document position. Tozwa ya yemoko Gabriel Shabani azala kotine de lango membre famille mususu pona ba Shabani mutatine. Voilà, pona bazwa visa. Mais papa na bilo akufaki na présidence. Bien yango ne likambo. Yango on avait dû remonter. Présidence de la République, vous devez vérifier ce document. Certificat de cause de décès numéro 016-2020. J'ai sous-signé Dr Christian Simbaluzolo. Certifie que le nommé Shabani Mukubwa, sexe masculin, âgé 72 ans, grade, Batiete, matricule Batiete, unité peu Batiete, est décédé à Kinshasa le 23 septembre 2020. Code de décès, maladie ou... bon, ça on n'entre pas. On n'entre pas. Et ça la dépasse. Oui, allez-y. Alors, donc, na eloko ana d'abord ya liboso. Nous, on sait parfaitement que Papa Nabiso akufa na résidence na avenue de la province. Comment certificat na ebima? Toyo kaka que ambulance à présidence muteyaka rozwa corps à Papa Nabiso na Tongo à 7h. Papa akufa na ba 1h du matin, ba rozwa corps vers ba 7h du matin. Alors Papa akufa na ndaku na na résidence à province avec copine na azalaki wana ba garde na nyonso bazali wana. Et to kei siko pour to remonter place document wana ebima. To remonter na tina mokonzi à institution wana pour vouloir savoir qu'est-ce qui s'était passé na Boutouana parce que to komi siko kolinga koeba les circonstances ya liwa ya Papa Nabiso. Alors que papa kufa na ndaku. Voilà. Les documents bimi que papa kufa na clinique. Voilà. Donc to bandi déjà wana. Nde mokonzi moko azakuna, il nous a vraiment relaté alobi que non, effectivement, ordre utaka penda et pas ya Kolomboka. Ouais. Frère Nabino abengaka ye na ba Boutouana akosi que tata Nabiso akufaka na corona. Et que a aidé parce qu'il ne sait pas quoi faire avec le corps comme ça. Le quoi chef de l'État, Azana Bonté nae. Il est là, il s'est dit bon c'est quelque chose va aider. Après si ordre na docteur bon mais kako aider de corona, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, on comprend bien. C'est-à-dire le binanga que Shabani, grand frère nae. Selon Badir nayo. Oui. Je prends ça avec beaucoup de réserve, mais ils ont engagé
que abenga chef de l'État azala numéro chef de l'État azwaka ngo na période chef de l'État kendaka na Angola place batango bakutanaka numéro le garanti lelo na ndimité en tout cas selon nenga ibsara c'est na ndimité mais période wana en tout cas na septembre wana aza numéro wana ezala koleka abengi chef pe alobi na chef akosi ke papa akufi na corona biso tolandelaka place ordre ya document ne utaka ba expliquer que oui biso on ne dépend que boye voilà kakosi ke ezalaka corona et période on a bobo sanate le chef de l'État a perdara bato ebele na maladie voilà donc lui ya na biso il voulait non seulement s'attirer cette sympathie là mais aussi qu'on utiliser ba service à présidence pour que ba effacer circonstances ndenge papa na biso akufa. Je reviendrai na place wana. Alors biso tant tolingi to e bali kama document on est reparti tina likolo ponto e la séquence des événements. Et c'est ça qui nous a fait retenir parce que la vérité balobi na biso pena babi non mais comme il faut que protéger hein comme un chef de l'État malgré que ça mutu azoko saeboye to meka ko protéger comme wana. Biso pe tondi maka yango. Yangwana to stopaka ba action na biso pénal parce que ça c'était une pièce maîtresse na katia elokwana. Alors tangu to longwe wana totiki côté oyo on s'est concentré dans le côté civil na ba action to zalaki nango ke ba suspendre les deux jugements oyo parce que je reviendrai encore sur Boutouana. Allez-y vite parce que voilà donc ba suspendre ba jugement oyo. On a obtenu 2 suspensions de ces jugements et pendant que Bazaïk, avant de suspendre le jugement, notre frère Abandaka attaque envers le gérant, M. Monsengo. Abandina une convocation à Ipekin. Ça n'a pas marché. A même aussi et pas un magistrat, mon quoi, na Gombe, na parquet à Gombe. Depuis janvier, Titokoma na mars, na avril, tant que tu as suspension à jugement na EOYO. Il a continué des actions pour interpeller le gérant. Et le magistrat au Azoko utilisé, le magistrat Azoko forçait le gérant qui appelait ça Gabriel Chabani, la gérance Yanyonso et la caisse et tout, au détriment de tous les héritiers. Le gérant a continué à insister à lobby que ngai ba pesa ki ngai na qu'on a géré biloko en conseil de famille, je ne le remettrai que en présence des autres héritiers et des membres de la famille. Le magistrat Zogolobane, non, il faut qu'à cause de Gabriel Chabani. Bah, ça, la confrontation au mois de, je crois, au mois de mars, confrontation et Salema. Et puis, il ne recevait plus de convocation de ce monsieur ici. Alors, Tokomi, on a obtenu 2 jugements qui suspendaient ce jugement, ce faux jugement ici. On a obtenu 2 qui les suspendaient. Curieusement, Tobandi, procédure pour régulariser, makamusu sezana complexe na biso loyer, bilo kwandengwana. Et nakati wana, notre frère Gabriel Chabani, qui réactive son magistrat. Et cette fois-ci maintenant, sali, je devrais repasser un autre truc. Au mois d'avril, a sali une sorte de d'association avec certains colonels na inspectorat général à police pour nabaya na complexe na biso et baya bakanga biso moi et mes chauffeurs na bateau na tambolara na bango. Et heureusement général Kassongo avait intervenu quand même na téléphone pour na koloba na batouana ke babima. Mais vous vous rendez compte que même ba policier ayaki na bango a utilisé ba policier ya monsieur Franck Diongo qui sont commis à sa garde personnelle. Azui un colonel. Nazo comprend le loangote. Donc, Kulutu Franck Dion on appelle si mbote. On a za Kulutu langai. Oui. To benga na noko. Voilà. Donc Kulutu azali na basoda na nebi kazaka na moi bagarde approcher azape na ba masa na biso baza ebele kuna ba mettre na pesi ba on mbote place basoda na biso. Donc selon yo Chabani a benga Franck Diongo, Kulutu ou bien... Non, na évité ce que M. Franck Diongo a évité. Voilà. Parce que le premier fait est ceci. Gabriel Chabani a appelé ça l'un des bureaux que notre papa occupait. A appelé ça en na M. Franck Diongo, qui occupe Kango de temps en temps. Na complexe na bisoana. Ça, il a fait à l'insu de toute la famille, à l'insu même des cérémonies où il y a famille à papa qui devrait le faire. Que même na bureau, na ba meuble à papa et tikala toujours kuna. Alors, je pense que relation na bango et zala ki na ndengwana. Oyo nazoloba, c'est lui-même Gabriel Chabani au mois d'avril à Kangisa Kingai.
à travers la police judiciaire et les charges c'était injure publique et puis les charges c'était que na menaça ki bananae et il avait un enregistrement et voix nanga supposé. Alors je dois vous dire la vérité que tant watana kenara na police judiciaire na casier judiciaire tant bazwingai, je me suis retrouvé dans une salle avec 4 OPJ qui sont en train de me forcer kendima kaka kaza ya na yo senga kaka pardon soko boy kolala wana butu et tout bondima kaka kaza responsable bondima kaka kaza liquidateur. Je leur ai dit non nakondima eloko wana te malgré que bossa la pression ata seki na kolala wa jamais nakondima eloko wana nde nalalaka kuna le lendemain bato ebele basalaka ba intervention pour vraiment expliquer na mina lelo na casier judiciaire même na tripe o ya Gombe kuna le cas wana baeba kiango parce que ya na biso akendeke akosaka tout d'abord. Il va d'abord akosi bango apesi une certaine image qui n'a rien à voir avec la réalité et ensuite les gens agissent à instrumentaliser bango et après ça tango bakoya koyeba vérité bango ne batikali na ba problème. Donc il y avait partie wana que na niveau à casier judiciaire na ndenge salemaki. Alors il y a le plus important dans Makambo, c'est une sorte d'instrumentalisation Kezo Salema. Parce que pour obtenir 2 jugements, Kezo suspendre son jugement qui lui permettait et de poser des plaintes contre Monsieur Monsengo et de demander à locataire na ofuta rambongo epanaye. Curieusement, il y a à peine 2 semaines, son magistrat a convoqué Monsieur Monsengo à émettre encore d'autres invitations. 2 fois, l'invitation, M. Monsengo se présente. Oh, le magistrat a occupé. Il dit il va renvoyer une autre invitation lundi. Ça, c'était il y a 2 semaines. Le lundi, on a attendu invitation. Mardi, a attendu Batunaeba qui nous piste M. Monsengo. Baebinda kunae bien, baebi place à travail à tous les jours. Piste, mais pas qu'on arrêter, mais qu'on levait na katika tia balabala. Donc, ils n'ont pas fait ça. Nanda kunae, zeli abima, qui est l'église, enlevé wana. Ça nous a pris presque 24 heures, donc 10 heures et quelques pour natoyer exactement place nini ba memaki tozoko luka et tout. Ba memie kuna na Gombe, na Kashwa Gombe et c'est le magistrat je sais pas ce qu'il n'a ko loba kombo. Ezali magistrat Kabenge le Dibwe. Initial na ezali Kads. Et magistrat wana azali comment je peux dire azali instrument ya Gabriel Chabani. Selon les faits ndenge tozo monango yo mona puis le plaignant bazo ya koyoka muto bafundie et que ye Gabriel Chabani a telemiana na porte azoko loba na magistrat non mais yo toyoka na kina oboete na loba il faut kangae ozo hein Chabani yenda zoloba au voilà azoloba na magistrat na que non mais yo ba makam toyoka na kina comment ça au salé en côté et en plus de ça le magistrat azoko zo pena hors des routes et pas naé directement. C'est depuis janvier tout le monde a Est-ce que Chabani a ça dans la présidence? Mais oyebi sango likambwana penza ezali yangone likambo pona parce que en tout cas totuna likambwana parfaitement. En tout cas à la rigueur azali peut-être un commissionnaire pour certains marchés kuna. Likambo yo ya kombo ya président, je ne sais pas, mais likambo ya kombo ya président et bandi depuis matanga papa nabiso. Pendant matanga, et kakakuma président. Oh, le président va venir, tout ça là. Chaque fois qu'il y a un problème, oh, likamwa famille ou quoi, il va mentionner likamwa président. Je vous dis même que tant on a zalara na casier judiciaire, basali confrontation, il se permet à Zoro Lobarana Bango qu'il est l'ami du président. Ça fait 15 ans que Bayebana, Bakena, concert ensemble, ce genre de choses. Et il est en train de le dire, et devant OPJ, et devant des magistrats, et na kati ya tribunal à Gombe anana parquet batu nyonso azole ki sakatan na ekuna. Tout le monde c'est avec ça. Soit c'est je fais des projets avec la présidence, soit c'est le président c'est qui est mon ami. Je vais aller même plus loin. Vous pouvez vous rendre compte que au moment où je vous parle, parce que Tozo le on va terminer. Voilà, au moment où je vous parle, Monsieur Monsengo a été arrêté, ça fait 12 jours maintenant. 12. Il est à Makala, il n'est jamais passé en chambre de conseil. Mise en liberté provisoire, refusé en gros. Et il magistrat Kabenge le Dibwe. Voilà. Qui a eu non, OPJ. Voilà.
yé aza na soi-disant un dossier pour abus de confiance contre monsieur Monsengo. Et là on y bozo wela na Chabani. Et là on y bozo wela. Oui, biso ba héritier muso bozo wela ni na. Oui, non seulement que toza ba orphelin et ezali kamupenda peut-être héritage pena mingité mais ezali kamuya ndenge ya na biso azoko instrumentalisation ba institution ya minene ya mboko oyo. Azoko kene même na ba tribunaux, même devant ba magistrats, azoko lobara comme président de la République. Monsieur Monsengo a été arrêté, ça fait 12 jours à Zana Makala en ce moment. Notre frère Azo se permet de kolobana batu que ba kangi Monsengo sous ordre ya président de la République. Que bino boyebi kutute que comment sont les liens naza mwasi nangai na magistrat wana baza batu ba utape côté moko et que bo monite que ba procédure nyonso bozo ça les réussir parce que évidemment on est allé voir même le procureur Isofa pour l'expliquer la situation à Monsengo bakangi un innocent bo libéré ba procureur azo lobana bino que non jugement oyo qui est faux. Mais ce jugement ici est valide. Même si on a obtenu 2 suspensions contre ce jugement, eux, ils peuvent toujours continuer à poser des actes par rapport à celui-ci. Rassurez-vous que le président n'est pour rien dans cette histoire. On le sait. Ça, moi, je peux te rassurer. Toute la famille le sait. Le président de la République n'est ni de près ou de loin impliqué dans cette histoire. Alingi Biloko Ote. Ça, c'est quelqu'un qui parle de sa vie qui n'a rien à voir avec le président. Je confirme que le président n'est pour rien dans cette histoire. Et je peux vous dire, toute la famille est Yebiango parfaitement. Mais dans le niveau à certaines institutions, la place Moussousou, image ou ndekonabiso ana azoko bimisa, c'est comme si Azamutu qui le fait pour le président, il travaille avec le président et que et ça c'est relaté avec le président. Très bien. Le président a beaucoup de charges pour vraiment? Le pays. Tous la makamboa troisième vague à Covid. Tous la makamboa fonctionnaire Moussousou, il poser problème. Il faut mobiliser de l'argent pour l'organisation et l'élection en 2023. Tous la makamboa Goma yango est posé problème. Tous la ba problème. État de siège. Vous voyez vraiment le président. Oh, elle a la charge de l'Union africaine. Le président qui a la charge de la République. Oh, la population va voter qui est rigoureux. Voilà. Vis-à-vis naïe. Pour bazo c'est la résultat. Bazo c'est la maille. Bazo c'est la courant. Bazo c'est la nzela. Bazo c'est la misala. Donc, président Tikinyon Sowan, il va commencer à suivre. Monsieur Monsengo. Bon, je sais pas. Ezali toye biango parfaitement. Je sais pas, moi que je me trompe. Non, il y a aucun doute. Mais je ne vois pas le président pas du tout se mettre dans cette sale maison. Je ne vois pas c'est quoi? Ezamutu qui profite de 1 ou 2 photos avec le président, qui profite de un petit accès avec le président pour créer une certaine image. Son vrai fonds de commerce Ezali et Lokoana. Les photos avec le président. Un petit accès avec le président. Papa, mais n'est-ce pas vrai que, je sais pas, moi, quand même, attendre, bon, moi, je suis pas là-bas, mais votre frère vend quand même des maisons, non? Mais yango ba makambu na linga na lobelo. Mais il y a pas de choses, papa, il faut pas qu'on confondre ba image et télévision dans la réalité. Na kopé soka ka exemple moko pour vous dire le combat président c'est partout. Mutozo te karabandaku kende na site abandaku ana tu verras pas de photo yandaku mais au moins na photo avec le président. Mutu que Azali fond de commerce na même Babiloko nyonso azo sala ba démarche ya ba document liquidateur ou quoi. Yo kan si le rôle nango zalaki nini. Qu'à un certain moment que soit à hypothéquer ba bien ou bien soit que tondima une sorte de vente nazo lobano que nazalaki na casier judiciaire bazoko lobananga monsieur Monsengo qui a été arrêté en ce moment. Magistrat Zolobana biso que pour ba libérer biso to signé car que soit tondimi que Gabriel Chabani aza liquidateur ou soit to signé tondima bateka babilo. So depuis premier conseil de famille Salamaka Oyo liquidateur zaka désigné te conseil monsieur Salamaka. To sala conseil de famille en janvier lisusu et to désigné liquidateur. Ayaka pété to tindela ka kutu lettre to désigné Chabani Nganga Dido frère Nabiso azala na Canada. Voilà, yene liquidateur et j'agis par mandat nae awa. Donc to sala yango et on peut vous dire que na niveau d'institution toye awa parce que na niveau à justice Nabiso s'il devrait dire le droit on ne serait pas place to komia. To komi na place parce que y a liboso babimi c'est un jugement qui n'est vraiment écoïque côté les makutute. Et on veut qu'on puisse le rectifier, to gagner, tozan a 2 suspensions na oyo, mais vous avez des gens comme un magistrat et un procureur de la République qui sont en train de vous dire que bah suspension au besoin vous ne pouvez pas nommer un liquidateur avant d'arana Canada.
est-ce que les Kamako vendent déjà un problème ou bien les liquidateurs voient dans la confiance il y a batunion so au bazar sur place c'est-à-dire bateau belé ba on a biso ba éviter liquidateur azana pour kaka liquidateur moi si to mobali to lo baloko na kaya papa mobali soki papa akufi du vivant ya papa azalaka na biloko na ye o ya sombaka po na ye na libota na ye ndakisa bandako akoza na mituka ba boutique to biloko ya ndenge na ndenge bomengo na yo ya zalaki na soki tata akufi bato o esengeli ba bénéficier na bomengo na ye babengaka bango ba héritier kasi na mobeko ya mboka na biso tozali na ba héritier ndenge batie molongo ya ba première catégorie ya deuxième catégorie na troisième catégorie pe lolenge na lolenge bango nyonso wana lingomba bakobenga bango ba héritier kasi elandamaka na molongo na kopesa bino kurawa te kasi esengeli boyeba ke soki mowe ya kei famille nyonso bakovanda na kati ya famille na bana bakozala mwasi oyo mowe ya tiki akozala ba famille oyo mowe ya botamaki nango c'est-à-dire mowe famille ya mwasi te mais famille ya mobali ya moto auti okufa bango pe bako prendre part na kati ya eloko wana tina na bango ezali nini tina kosangana bako benga au conseil de famille esengeli bapona boyokani moko bapona moto moko oyo akozala liquidateur moto oyo akozala représentant légal na bango pona maitali bomengo batikeli bango soki bazwi likanisi ya kokabola to ya kotika yango me bango nyonso ba jouir na likambo wana moto wana nde bakobenga liquidateur liquidateur akozala na mission d'abord 1 ya ko identifier ba héritier nyonso ba oyo bazali banda na ba oyo bana kati lokola bana ezala babota bangi na mama ya liboso ezala mama ya mbaleto ya misato mobeko na biso lobi bana nyonso baza ba héritier au même titre moto alingi aleki moninga alite ene to kade bango nyonso baza ba bénéficiaire au même titre oyo ya aleki lokuta bango nyonso baza ndenge moko ako identifier bango ba héritier nyonso ako identifier pe mama oyo azalaki na ndako po azo faire partie pe ya héritier pe akota la famille oyo babotami na tata papa na ye mama na ye na bandeko ne po bango pe baza ba héritier na kati soka silisi ko identifier ba héritier esengeli a identifier ba bien oyo mowei atiki bokotala moyo atikaki ndako atikaki boutique atikaki lipapa atikaki nini bomengo ya atiki pe bo identifier kasi ya suka pe esengeli o identifier mbongo oyo mowei azo devoir na bato to pe oyo bato baza na ngolo kola nyongo ya mowei po esengeli ko continuer ko futa ataye akufi esengeli ye pe afuta banyongo ataye akufi soki liquidateur a identifier biloko wana nyonso asali rapport na conseil ya famille nde bango nyonso bakoyoka na sika boye tolingi koteka to tolingi etikala ka bongo me kokabola to banda kosala boto kosala esala makana consensus bato nyonso esengeli baza pomba moko akoko bimata lobi te ngana zaya na bango liboso ngana zaya na bango mibale te eza yo moko te ezalo banda kotambola na mutuka ya papa soki akufi elongwe na charge na yo kovanda wana liquidateur a dénoncer donc ça la makande bongo ezate o papa akufi obimi olobi otenga naza mona liboso tonga mona mibale oki ozwi mbongo na ndenge na yo ya ndako oki osoma mutuka olobi otenga naza ya tonga naza liki rien ça makabongo te bino nyonso esengeli bovanda boyoka liquidateur ezala zaka na Canada ezaka zaka na Kinshasa to zaka na Mbandaka soki boponi ye aza ko représenter bino pe bavoka bakozala wana pona ko salisa bino kolanda na mobeko ndenge ezalaka libanda wana mususu ezate ezate ezapena boye sango bon tokomi na suka c'est-à-dire à ce stade ndako wa papa etikali libanda papa par ndako azana ndako musu atikaki azana de résidence na yemoko na complexe kuna na wi résidence au bakangi na chaîne de province au bakangi na 75 voilà 75 voilà koya koyebisa ngai te ke place kulutu no avandaka ke ndako wana eza so ya papa wana eza ndako na ya somba te na résidence ouais pe afanda ouais pe na appartement te ya na biso afanda na appartement ana ndako baza na avenue moko na papa avenue moko ba appartement moko boeza wana luaka wana e papa na o papa te ben oya papa bomengo kasi po yo zo bisaka ba avenue place kulutu avandaka yana yo ya liboso place wana pe eza lopango papa atika azana elo côté ke asomba neti lopango ya ye ou quoi que ce soit aza locataire neti place ya Zovan oui wana eza ba information zo eza la vérité ya kota na biloko wana te ya famille et puis lopango msudo papa atiki mapango lokwa mibale oyo wana ndesi na moko eza en conflit en ce moment na tribunal mais mibale très bien voilà
espérons que vous bongisa nyonso. Tozo lukande, tosengi kaka que justice, en tout cas, batanga le droit, et bati kaka koyo kaka ba trafic et influence à mutu na kombo ya président. Très bien. C'est place oriel yopo na likambwana. Très bien. Trafic d'influence, ezali infraction, bako kangelango moto. Ce qui est s'avérer que ba faut biloko nyonso démontrer eza solo. Je pense que la présidence de la République a fustigé comportement là. Même si on va poursuivre tes allégos, parce que je ne vois pas le chef de l'État s'impliquer dans un truc pareil. Ça, je ne vois pas. On a fini pour ce matin. Je pense que vous avez compris. Nous sommes là. On va se retrouver demain à la même heure, c'est-à-dire 11h20. Demain, nous allons à l'objet à 11h20. Nous allons à Bino pour avoir une émission. Un grand débat est prévu pour demain. Donc, préparez-vous, ensemble et au Salabia. Nous avons été, ou bien nous sommes suivis en direct sur PES TV, mais il y a la Canal Plus en même temps, na 349, merci pour la confiance, merci pour la fidélité. J'espère que Mobola sera Kosani Gaza Moutambong et Gorefese. Oui, Moutambong sera le Béazane Mobola et Kondi Malongolika montre cher avant d'inaï. Mais ce mobola zoko salagaza mutambongo ekoyeba na kaka po biloko chere kozanga ye ezalaka bongo molaya mutoko yebango jamais la photo passeport faut photo mobimba tikana imbala no plus blanc que la neige po batoba bazana kimia sango akufite sango azali blanc plus blanc que neige blanc plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Sokimo sala esili, na kokota na mboka, epai molongi aliwa, ajali kozela ngai. Soki mosala esili na kozonga epa ya tata pona kopema mais soki mosala esili te atako liwe ye pembeni ya ndako l'ange de l'Éternel se mettra au milieu pona kopekisa liwa Branham nde alobi yango bobo mangai te nazala bo moi natikali ngai moko mais natikali na vérité moyibi azoganga bayibi moyibi nde azoganga bayibi na ebite sikoyo magistrat kolanda moyibi to akolobaki bayibi na ebite vrai ou faux? Otiko yebisanga awa que premier conseil à famille Bosalaka Gabriel Chabani ya na bino ayakate. Ayakate à tous les conseils de famille ezami sato. Atindaka bavoka mais awanga na bavoka na suka. Awanga na bango. A falsifia document sur base ya moratorium bino Bosalaka akenda nango na justice pour attribuer un avantage na ye. On suppose que ce qui jugement est le bas PV na kati c'est qu'à l'accès bango PV moko. Vrai ou faux? Otiko yebisanga awa que grand frère Nabino akangisi Mosengo alors qu'il s'est contredit lui-même na des notes. L'autre Liboso azako évoqué qui azalaka désigné na conseil de famille le roi liquidateur le 20 na le 26 septembre mais yemoko lisusu akomeli Mosengo en attendant ba désigner liquidateur yo moni yango eza contradiction. Voilà, le 30 novembre et je le confirme. Bakangisi monsieur Mosengo et monsieur Mosengo est en train de courir pour plus de 12 jours en ce moment même à Makala. Olobi ki azosala Bakangisi Mosengo en complicité na magistrat. Bien sûr, magistrat Kabenge le dit boye Bakangisi monsieur Mosengo. Olobi si olatinga document moko boye ya papa, olobi papa akufaka na ndako. Akufaka na ndako mais document moko ebima ya certificat de décès oyo tangisinga yawa que papa akufaka na clinique de la présidence de la République et que selon banquette na bino boyeki mutu moko ebisi bino ke yaya na bino nde mutu alobaka ke papa si yo benga kokosa kosi ke papa akufaka na Covid pour trouver moi sympathie vrai ou faux? Vrai, absolument vrai. Et tina ba institution instance à présidence les na bato bayebi tozwango et de bango kuna oyebisi ngai lupango wana place biso babengana ka biso na Congo o ngana yebaka ke zaka lupango ya kulutu na ngai partenaire ya kala olobi ke tikala kozala ya ete ezala ya ete atikala kotiata libanga moko te na kati tous les employés bayebi famille mobimba yebi batutu ya quartier wana otokoli golf na Wileri bayebi historique ya Shabani Mukubwa Dieu donné colonel olobi na ngai ya suka ke grand frère na bino Shabani record aza kosala trafic d'influence na kombo ya président de la République
Koloba kaka, j'étais avec le président, je suis avec le président, il est arrêté, même au Sengo Bakanga na combo à président, selon yo, des grands frères Zolobela, et puis même na Makamba Banda Kolobi, so aucun site à Banda, il semble que photo a une président des Alaka, même il y a Banda Kozalate. Ezalité. En tout cas, absolument vrai. Et la combo à président, Azali Moutouakoyiko Solo, là, pas plus de 30 secondes sans Kabouaka, soit président, soit présidence. Et Kendaki au Capernaum, Makutani na Baye Kolibaye, pe a une question. Est-ce que locataire à côté Kabanda, qui m'a mabota na bino, tokutani lobby pour le même travail et le même plaisir. Bye bye. Merci Samba. Bongo alete bele bela te. Balia kangote. Eza détournement. Kongo nemboka Kongo moko yo mokengeli yoba Toke totelema basona likambo etali mboka papa mama milenge bandeko il faut qu'on dénonce makambo etali mboka la restitution nyonso oliaka mongwa mosala ya leta eza détournement totelema basona likambo etali mboka papa mama milenge bandeko il faut qu'on dénonce makambo etali mboka la restitution nyonso oliaka mongwa mosala ya leta eza détournement bapesi mongwa trésor public posalelango mosala nalikanisa kotunga mboka yo bongolela yo makanisi okonisango ya yo keba eza détournement nalingala tokobenga moibie totelema banso na likambo etali mboka papa mama milenge bandeko il faut qu'on dénonce makambo etali mboka la restitution nyonso oliaka mboka mosala ya leta eza détournement excellence bonga leka yango noza koyiba keba yoga bozoboma mboka mongemonge salesava mbongo mosala ya leta ya poche note gokebelenye yakokanga miide gongonanga bolingo botika mboka etongama moyibya mbongo leta nyonso eboyakangama. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le peuple réclame justice. Président Fachi kobomela bango moto teo bango bayibaki babomaki mpe moto te mbongo aleta ebabulaki eza ya bango lelo peuple atelemi azo réclame justice. Fachi beto kobomela bango moto teo bango bayibaki babomaki mpe moto te mbongo aleta ebabulaki eza ya bango lelo peuple atelemi azo réclame justice. Tete toi ya moto kosenga mwana Kongo nyonso telema l'association baétudiant mouvement Congo en avant MCA telema eza likambo ya lekolo ntango ya moyo